likambo nini eloko nini etindi Jaël Chaud passe en charge na ye na Demer Niangi na modèle oyo ase en charge na ye na deux vidéos plein eloko nini ekokotinda Demer Niangi po même bato balandaka ye balobi Demer wana eza makambo yo kokolanda te ezali kokitisa yo Demer alobi ezokitisa ye te avant aloba makambo ya bato ebele fo aloba ya communauté na ye alors Jaël réellement Demer alobeli ye mpo na communauté to ndenge nini alors Demer mbala liboso amoni Jaël asali makambo ya sepeli nango te to ndenge nini pamba te Demer ntango abima awa ayela mbala moko Karine Mokonzi mais comment baane eleki ebele ayeli Jaël Chaud mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonnette mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko Demer Niangi soki atake Jaël sikoyo fo ezala deux choses. Mais après, j'espère qu'elle a compris. Je saurai continuer à vivre dans ma apparence sur les réseaux sociaux. Je tiens à t'informer que statistiquement parlant, on a 2% la qui s'est mutakala au salikuna. Statistiquement parlant, on a 2% la qui s'est mutakala au salikuna. 98% va d'accord dans le t'informer que statistiquement parlant, on a 2% la qui s'est mutakala au salikuna. 98% va d'accord dans le et puis va au bobé telo maboko lelo so chuter ba Jaël il faut ko yo kata ba conseil omoni et soto ke tout na maman na yo aboti to bande kono ya bana tata mo t'informer que statistiquement parlant on a 2% ya ba la qui s'est mutakala au salikuna. 98% t'informer que statistiquement parlant on a 2% ya ba la qui s'est mutakala au salikuna. Non valoriser ba vie na bango parce que ce qu'on a un souci à venir peut vivre meilleur pour Jaël surtout pour la bananae pour permettre à ça babilo quoi Jaël a sens à revaloriser ma vie na bango parce que ce qu'on a un souci à venir peut vivre meilleur pour Jaël surtout pour la bananae pour permettre à ça babilo quoi Jaël sens à revaloriser ma vie na bango parce que ce qu'on a un souci à venir peut vivre meilleur pour Jaël surtout pour la bananae pour permettre à ça babilo quoi Jaël a beaucoup de mal à ma baie. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Je ne vais que rajouter des mots sur tes images. Qui est conscient, qui est stable dans sa tête. Il y a un Gauthier mascotte en producteur. On entend à tali vidéo dans un béaba dans Moutakala. Et ça vient d'elle. Anzimi ka asta ben son apoto nanda kuneba ne ba vandu embela ba Moutakala. Ouais na moi comme ça bio ba na ma baie. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Je ne vais que rajouter des mots sur tes images. Qui est conscient, qui est stable dans sa tête. Il y a un Gauthier mascotte en producteur. On entend à tali vidéo dans un béaba dans Moutakala. Et ça vient d'elle. Anzimi ka comme ça bio ba na ma baie. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Je ne vais que rajouter des mots sur tes images. Qui est conscient, qui est stable dans sa tête. Il y a un Gauthier mascotte en producteur. On entend à tali vidéo dans un béaba dans Moutakala. Et ça vient d'elle. Anzimi ka asta ben son apoto nanda kuneba ne ba vandu embela ba Moutakala. Ouais na moi mobile wana souvent mobile na danseuse bokenanda kwa côté mascotte azo simba nzoto na mibali yo so embela on liboso ba na côté mascotte. Je réfléchis ko yoza capable ya so mwana ona mobile o memeli boso bana na yo ba do embela ba Moutakala o simbi yango we ba otala yo.
yo kosa mona miso ba parents na yo oza sûr que ba parents no oza fier yo mona ba image wana woni bolingo osala ndie ba yaki na réseaux sociaux on dit ba parents na biso ba d'éducation ba pesa biso te hein parents ni no sepela mona mwana koma na niveau wana attaquer Jaël parce que likambo oyo Jaël asali et déranger ou bien attaquer Jaël parce que likambo yango ezali penza très important pour la société ndenge ye moko alobi à défendre la communauté. Mais bon, c'est très important. Pour tout le monde, Jaël, vidéo, songo beti, eleki, na kanisa, na ba télévision Congo, ba image, eleki l'internet, pe na kanisa, pongana unamoni yango te. Boyoki, demer ndenga lobi. Demer à lobby, Jaël atikali motakala devant Banamike. Alors, bandeko, musique oyo, Jaël azobeta, Demer essuyé. Bon, ngana moni essuyé. Essuyé te pona à corriger Jaël, mais essuyé parce que Jaël azokende na rythme ya bato ya YouTube lisusu te. Bolandanga malamu. Bato ya YouTube baza na rythme na bango différent na bato ya Facebook. Alors, neti Karine Mokonzi la baronne akartona makasi na Facebook na ye. Akartona makasi na YouTube oyo sima. Bien sûr, azala na YouTube liboso. Mais Facebook ya la baronne akartonaki makasi. Po Karine Mokonzi akoma na 200 000 abonnés depuis Kinshasa. Alors, tangu wana moto poza na 10 000 abonnés ezali kampo. Tangu akoti na YouTube akartonaka susu makasi lokola za Karine Mokonzi ngwende. Sikoyo Jaël Show azali formé na Karine Mokonzi. Guidé na super talent ya Karine Mokonzi. Donc, aza déjà na aura. Euta na Karine Mokonzi. Sikoyo azali fille ya YouTube. Demer Nyangi yemoko alobango. Aye na YouTube na komba Karine. Tiago koma na babone. Alie mbongo na kombo na ye. Ndenge Karine aliaki na komba Fali. Ndenge Demer azako loba. Wana sima kotika. Akokisali pe maloba na ye akataki. Donc, Jaël Show aza fi ya YouTube. Demer Nyangi azali fi ya YouTube. Karine Mokonzi azalaki na kala fi ya YouTube kaka te, mazalaki na Facebook. Lelo oya koma, Karine Mokonzi akoma fi ya internet, mama net. Iye mutakanga net mobimba, kaka YouTube te. Sikoyo, Jaël Show asali makambo ebele o Demer alandakango. Demer azaki na basije na ye ebele ya kosala. Sikoyo Demer azosala pe basije ya société o ezoleka. Ndenga zoloba ya Karine Mokonzi na Oliga. Ndenga zoloba ya ba Belle Vie na Sila Bissau aza kolanda makambo tu. Sikoyo makambo ya Jaël amona yango mabeta yango kara pamba te aza komona soka sali makambo ya Jaël aza motu oya kokosalela makambo te akokita niveau. Donc ba fanatique ya Demer baza na raison baloba na ye
tika Jael ozokita niveau po ye moko demer na mutu na ye amona bongo soka lobi po na Jael akomata ye demer akokita botala bino moko Jael makambo ebele eleki na vi na ye demer alobaka te. Jael aye na Congo makambo eleki oyo elobisi bato demer alobaka te. Demer aye kolobela mitakala bon mutakala te aye kolobela show oyo Jael show asali. Siko pourquoi Jael show azosala show ya modèle bongo? Parce que Jael show sa betaki musique, azobeta musique, ba clip azosala ngo, azo base mingi na danse, na nzoto na ye. Donc, nzoto na ye, lokola azala danseuse, na musique, ayebike, fa betaka musique moko dansante, fa binaka mingi. Lokola azala danseuse, ayebike, fa zalaka sexy, et ko séduit bato. Alors, Demer Nyangi, alobi na ye, obini mutakala devant bana. Alobi, Gauthier Mascotte, yo kondima, Jael bina bongo, nandaku na yo, devant bana na yo, bien sûr, akondima te, parce que nandaku, Jael bina bongo musalani. Fa binango na basho, kotake sala. Sikoyo, Jael, modèle azosala bongo. Elakisi nini? Eza dangereux, akomi dangereux public pona bana. Tozo kota kote kuna. Eloko ndenge na lobi, Jael azali génération YouTube. Donc, tango Jael azobeta ba show ya ba scène na bongo akati bilamba ezali makambo oyoyo ye Demer na posa yasala ngote parce que soki Jael azokata bilamba Rebo akati bilamba pa ya Rebo Demer aoza d'accord mais soki Jael akati Demer akozala d'accord te. Pourquoi? Na bandela pour vous comprendre bien. Rebo ndenga binaka, Rebo chulo. Akati même bilamba neti Jael akata. Abeti na mboka o Jael abetaki. Abeti na ba show ba jeune ba yebongo. Asali makambutu o Jael asalaki. Demer akosilika te, akoloba pete. Akoki même kokote la Rebo. Mais tango Jael asali makambo wana Demer akoloba. Pourquoi akoloba? Po Demer azomona Jael mokolo. Azomona ye mama ya bana mibale. Azomona ye surtout fi ya YouTube. Siko fi ya YouTube soko azokata bilamba bongo elakisi ndenge kaka na lobi na bino. La baronne azala champion na Facebook, aye na YouTube aniati lisoso. Sikoyo Jael show aza fi ya YouTube. Tanga sali bongo ako déranger na YouTube, ako sepelisa pe bato mosusu na YouTube. Sikoyo na TikTok, Jael na TikTok akoki na lobi na nteka kangi makoki ko kanga. Place oyo eza motuya. Parce que Jael ayebani na YouTube. Akartonaka na YouTube. Soka beti modèle Demer azolinga akozala na YouTube toujours. Comme tel akosala succès, to akosala te. Mais soki abeti show ya kokata bilamba modèle abarebo akokoma ya TikTok.
YouTube, TikTok, Facebook. Pourquoi TikTok? Parce que TikTok, bino tu bozo kotango, ngana koti sika, ezali site ya kokata bilamba, site ya bamataku, site oyo banda mike na mikolo kaka kolakisa biso yango, kokata ngo na ndenge moko ya kosakana te, kopanzela biso makolo na ndenge moko ato kimi otala ngo okolandisa video mosusu ekobima kaka, okimi otala ngo okokimisa lisusu ekobima kaka. Sikoyo tango kotala olobi enfin bavideo yango mpe ezoboma nango ngai misu te, alors obimisi mboma misu ndenge nga papa robo nazosala. Sikoyo nakomi otala bien nakomi omona ke Keren Mboyo tango afungoli tirette akata bapoil, nakomi omona bana mosusu ya basi bazalaka penza na bacourbure bataya bango kotaye ondire diamant maza mwana moke. Normalement nga koko aboye nakoki kotala bango te, mais ezali TikTok. Ato kimi ekolando kaka TikTok, lokole bomaka miso te okokontinue kotala. Alors Jael Show tango apesi spectacle wana alakisi bien oyo eza spectacle, bozoka bien suka na tacle ye moko Jael Show Jael apesi show na ndenge ya kombo na ye. Na kati ya show yango asali spectacle atikali tacle. Alors wana eza TikTok en live. Bana mboka bien sûr basepeli nango tango Jael alobi ke babengisi ye asala lisusu show epai ya sala, parce que soki moto wana mokolo bar to mokolo boîte soki abengisi Jael eza te ye asepelaki na show wana. Mokolo boîte amonaki asalaki erreur, ayebaki te ke Jael akoya kotikala tacle, akanisaki Jael akoya na banzunzu kobina neti badanseuse ya Kofi, pe akoyanda banzunzu super talent azwa epai ya Karine Mokonzi la baronne. Mais Jael ayilaki bango biloko ya TikTok. Lokola na boîte eza na bafille na bagarçon ya TikTok, alors bango nde bazoyebisa mokolo boîte, naza sir eza bongo. Balobi spectacle wana ya fille wana mokolo boîte akotuna bango, osepelaki nango, mokolo boîte akodute, akozela moto mosusu aloba akodute. Mais tango amoni bato ebele batuni ye, nsima nango akoluka nimero ya Jael. Yango boyoki Jael alobi babengisi ye, moto anga banda koluka nimero na ye aza koluka aza komona te, parce que moto ango abwaka nimero ya Jael, parce que moto ango azalaki ne na posa ya Jael te. Mais sikoyo public ya TikTok bango nde baza na génération tacle, autrement dit motakala. Ekomama memi na Bible nayebi te pongano na tangi yango te, me nayokaka na basakoli na tango ya suka bato bakokoma kotikala mitakala, bakomona na bango yango eloko pamba. Alors bana oya lelo na ba oba botami na 2000 ans, bana wana soki tango tolobaka na bango motakala kolata boye eza mabe, bamonaka biso eza liboma. Po na TikTok bazolakisa oyo motema na bango etindi basala, oyo bazomona bien, pe bazali bana ya ndako, voire même
misusu bayebi même pas mibali. Mais bazo tikala tacle. Bazo lakisa oyo esengeli ba lakisa na TikTok. Yango wana Demer Nyangi aza ko silikila Jael po oyo eza makambo age na ite ezali makambo ya age ya rebo. Mais Jael pe alingi ko lakisa Demer Nyangi nga nazali artiste. Lokola naza artiste na ko lakisa na ba generation nyonso. Na ko simba o na lingi na simba. Kombo na nga Jael esoki na show. Na ko lakisa tacle. Na ko lakisa o naza nango na ko servir. Ngai boko lobela nga te. Na ko yokela bino te. Ndenge la baronne ayokela bino na nzembu ya laissez-moi tranquille. Alataki penza génération TikTok. Ye mutu aliboso abimaki na mayela kitoko. Mais lokola la baronne ayokelaka mokili moko ayokeli bango alati na esiko bilamba mosusu ya YouTube na Facebook. Menga Jael na kosala makambo la baronne asala te ata ye mutu aformanga na super talent. Mengai na kokende bisika na moni papa robot abimisi mbuma misu. Eza na TikTok. Ye kuna ayokaka makambo balobaka te atalaka kaka. Ezonga sima. Ezonga sima. Mato. Ezonga sima. Mataku. Ezonga sima. Ya. Na beta tambata. Na koma le grand mopao. To croiser na Jael. Azwa penza mbata. Et puis na kocha kol na loboko. Tango na zo beta mbata. Loboko ekangami. Jael a keboy nga na keboy. Jael a zongi boy nga na zongi boy. Soki ba juge bakoya. Baya kaka bakanga nga. Na ba preuve à l'appui. Tango bako sambisa nga na kozaka na sourire. Loboko wana na kosokola ngo te. Na bandola kisa ba juge. Oui. Obetaki na pa. Na betaki juge. Na betaki tuna ngai. Répéter question. Na betaki. Na betaki. Na betaki na litaku mama. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.